Mission TV, le miroir du monde. Nazali na makila ya trahison te ngai. Nazali na makila ya Tshisekedi na kati na ngai. Tondimi coalition pour la départ ya sika. C'est là que controverse ye na maloba mokonzi ya mboka alobi akodeboulone. Polémique nyonso ezali na bareseaux sociaux ezali mpona kodistraire biso. Ezali mpona kodécourager biso. Ezali po ete lobi soki makambo ebebi kaka bao wana bazali koloba wana balobi omoni bato ayi depese ebisaki bino nini. Parce que d'une manière ou d'une autre tozalaki na choix ya koloba tokokoalise te mais tosala cohabitation. Biso totikali na présidence bao bazwi majorité bozwa gouvernement kasi tokende liboso. Kasi bino boko boyeki mentalité ya bango. Je vous promets ceci. Coalition Tosali et Sali pour l'intérêt du peuple. Et j'en suis convaincu que Sali, même point de vue, ma partenaire Nabiso, Mazali Nabi. Ce qui est Sali n'est na kozo que la bino awa pour la rejeter avec force. FCC avait eu la majorité. Nous, on n'aime pas la corruption. On n'est pas là pour aller suivre les députés de FCC pour leur donner de l'argent ou c'est non. On fait la collaboration. Ma Mission TV, le miroir du monde. En direct de 10e rue où Ma Mission TV est Kitty. Pour la ambiance à maman, il y a eu de pèse, Luc de femme, Lélo. Basaki la clôture na bango et Bibika Pinga a été invité. Parmi les invités, je fais partie, c'est un honneur pour moi. Et voilà pourquoi Nalinga Kilatike Labino, bon landa déroulement, il y a ambiance, il y a ma maman, il y a mon abango spécial, puis le président par intérim Jean-Marc Abound a meki ko adressé un mot na ba maman biso Ma Mission TV ndenge to lo bakatoza liso na bino esika information eza lito inabino pona nini te makolo na bino ko kitantore yango to kiti lelo à la 10e rue na ligue de femmes de l'UDPS esika tozwa ki invitation biso tozala remilier du village tosalaka mosala pona ndenge bino bolingaka tosalela bino nyonso esika information eza tokoyela bino. Nakati ambiance maman, on a retenu 3 temps forts. On a retenu la bino temps fort, Missa Tukaka. Oh, il y a Liboso et Zalaki message. Il y a la première dame, maman Denise Tshisekedi. Oh, Bilonion Soboyebi. Deuxième mot fort et Zalaki. Il y a maman Moko Nakati Awa, Bilo Moko Borolanda. Et puis troisième, Ezalaki Mo, il y a président par intérim Jean-Marc Abound. Je vais vous laisser suivre, mais je félicite ces mamans parce que malgré Nassamboula, mais Bakeite, Bavani Kakawana, suivez l'ambiance de maman de Ligue de femmes, l'UDPS et on va revenir.
nakoloba na lingala o nayoki badiscours ebele esalemi na akademi ngai lingi to kominike toyokana malamu eza ndenge wana soki mpe bolingi te boyebisi nga naloba mpe na lopoto. Merci beaucoup. Ye yambo nazali ko remercier ba visiteur na ba visiteuse de marque nyonso ba répondre na invitation na bino lelo bazali na kati ya temple ya démocratie totondeli bango boya elamu. Na remercier présidente ya Ligue des femmes, l'incontournable Denise. Na remercier eloko comité na ye nyonso mobimba namoni bamama ebele kuna na kati. En tout cas eloko boti kosala elakisi que UDPS égale à elle-même. Na remercier pe bamama nyonso ndenge bozalaki assidu na séminaire botai kosala 2 jours mais mingi pe po na présence na bino nyonso awa l'air mbule bandai kobeta e bandi na MBC maman présidente ya Ligue des femmes na lobby kaka nzambo aza likolo tozali na kati ya temple ya démocratie na sengie mbulo etelema kobeta parce que maetozali kosala wa ezali ya mutuya bamama nayoki mateya nyonso bozwi na kati ya séminaire soki botali bateme ezali approprié bateme wana ezali kosala ete mama ya UDPS ayeba nanu pourquoi azali combattante ya UDPS ayeba ba statut ya UDPS ayeba ba droit na ye ayeba genèse ya parti. Donc oki kozala membre ya parti mais oyebi historique ya parti te nde yango mingi tozali komona ba parvenu, permettez-moi le terme, bayebi idéologie na biso te. Bisika nyonso bazali kokende ezali kaka déception parce que batwana bazalaka na kati ya parti mais basalaka effort ya koyeba parti te esengeli koyeba parti koyeba ba notions élémentaires ba idéaux oyo esali que parti na biso existé
ba père fondateur na biso eloko nini etinda bango ba créer parti. Nakoki koloba sous le contrôle ya fondateur Azaliao. Boyebi que hymne na parti na biso toyembaka. Soki boyo kaka sens na yango bakoma yango na kati ya prison. Bozomona ba prisonnier bakangi bango pona ba opinion parce que bazalaki sur la voie pour créer parti politique mosusu mais bango bavandi olie babanga bakomi hymne ya parti. Kasi hymne wana na suki lobini na refrain tenons bon l'UDPS vaincra. Tenons bon l'UDPS vaincra et gouvernera ce pays. Les lots to vaincre to vaincre. Voyez-vous détermination, vision au père fondateur na biso bazalaki nango na pasi na minyoko na ba relégation na ba prison mais bango bazalaki kozela mokolo biso toza komona lelo. Beaucoup sont morts et belés. Tozali lelo bao batikali vivant baleki 3 ou 4 té. Donc parmi nous fondateur Paul Kapita bazaki kolela bamona moment oyo il y a eu des personnes au pouvoir. Mais lelo 37 ans après UDPS ezali na pouvoir biso tozali ba témoin oculaire. Non seulement que toza ba témoin oculaire, tozali ba artisan principal. Je parle de vous. Les mamans de ces partis, il y a victoire wana. Boyebi Bozali, ma véritable artisane, il y a victoire Nabiso. Parce que à tout temps, Bozalaki offrant. Leur parti Ezalaki commis préparé na Miloulou, na Bamash, na Bamakamwebele, Bamama, Bino Bozali Kozangate. Je me rappelle encore le 12 mai. Il y a 2017, l'air Tozalaki séquestré Awa. Bino, bo Bravaki, bo Bangui, bo Machaka pour réclamer libération Nangai. Et beaucoup de mamans en étaient sorties victimes. Ba ebele na maman mi balé ba bukanaka. Awa na 10e rue. Makambwana na bossa na kangote. Donc bino ba maman bo sali ebele pour na partie chose. Certes, Tozu présidence de la République, Constitution Nabiso et Komi Nakati, que gouvernement Zali Kobima na majorité parlementaire, majorité Nabiso Tozali na yangote. Après élection, Tozaki majorité na ba province Ebelete, si pas Tozaki majorité na province Moko. Kasi toyebi ndenge makonani wana elekaki na niveau législative tolobaki boye nyoka azingi cruche tokoki koluka koboma nyoka oyo azingi na cruche te noki tobebisa cruche po tokoyoka bosama ilobi. En aucune fois, et je le répète, ça n'a jamais été une naïveté de notre part. Boyebi que Tokozalaka naïveté. Kasilelo, Tozu ferme résolution, Yakokota na coalition. Parce que Mboka Nabiso et Sengeli et Tombama. T'aurais vivre ma Kamba 60 D. T'aurais vivre ma crise, ma crise politique, la crise institutionnelle, finalement, de la biso, guerre civile, Banguna Mboka, Bakota Pona, pour déstabiliser Mboka Nabiso. C'est cette sagesse qui nous a conduit à négocier une coalition. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons un choix. Il y a un coaliser. Mais tout ça, la cohabitation. Biso totikali la présidence, bao bazu majorité,
bozwa gouvernement kasi tokende liboso. Kasi bino moko boyebi mentalité ya bacongolais na bapays oyo ezali na culture monene na démocratie esimbaka mingimingi te. Toza na exemple ya Belgique, tozali na exemple ya France na époque ya Mitterrand na Chirac. Boyebi makambo nini ezalaki kosalema na France na époque wana. Tolobi pona intérêt ya mboka na biso tokosala coalition. Kasi botika nayebisa bino, je suis clair et formel. Nalingi botala ngai po bokama elangi nayebisa bino. Tondimi coalition, certes, cela ne voudrait pas dire que biso toko assumer gestion ya mboka depuis 1960 oyo ba régime oyo gérant mboka oyo biso tokombattra. C'est clair et net. En aucune fois biso toko défendre bilan passé parce que ça serait paradoxal, incompréhensible que toi endosser bilan au biso tozalaki ko combattre lobby. Ça c'est clair et ça doit rester ainsi. Mais tout a marqué un point d'honneur. Ndenge na oti ko sabino tondimi coalition pour le départ ya sika. C'est là que controverse est dans maloba mokonzi ya mboka alobi akodeboulonner. Mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, nulle part où il a dit qu'akodeboulonner individu, ou nulle part où il a dit qu'il va déboulonner un groupe d'individus. Et surtout que tozali na coalition, nous pensons que contrat na biso ezali fixé na ba objectif ou ezali incarné na peuple d'abord. Donc, chef de l'État et l'Ongona UDPS, notamment Ligue des femmes, Ligue des jeunes, la structure de ces alliés constituée partie na biso, ensemble na peuple congolais, na ba partenaire na biso ya FCC, oyo toza na bango na coalition, tokozala unis comme un seul homme pour na déboulonner corruption, détournement, concussion, bâti-valeur nyonso oyo caractérisa 58 ans d'indépendance ya mboka na biso. Et pour cela, esengeli compréhension mutuelle ezala na kati na biso. Esengeli toyeba lelo que intérêt na biso ezali muke par rapport à intérêt à peuple. Battante à peuple ezali mingi. Tala UDPS sala 37 ans en opposition. Nous avons très bien vendu notre image depuis création à partir d'une accession na biso na pouvoir. Et kozala inacceptable, impardonnable même pour être to échoué. Et l'autre condimate et kozala il y a que 5 ans après gestion na biso to échoué. Ndeko tozali ko senga na peuple congolais. Ma partenaire na biso FCC il y a pour comprendre que détermination na biso il y a pour éradiquer anti-valeur pour ça la devise na biso peuple d'abord credo il y a gestion na biso et vous allez intact pe kotikala intact. Parce que les alliés même bien fondés à l'Isnabiso. C'est la raison même de notre existence en tant que parti politique. En aucune fois, Tokosa la compromission quant à ceux. Tokosa la pas compromis. Parce que politique, les alliés monde de compromis. Les alliés monde de négociation. Les alliés monde de échange. Il n'y a pas de concession. Mais en aucune fois, à l'UDPS, nous n'avons l'intention de faire de la compromission. Et je veux vous dire une chose. Boyebi, leur
feu Etienne Tshisekedi akufi akufaka nayebisa bino boye nazali na makila ya trahison te ngai nazali na makila ya Tshisekedi na kati na ngai. À tout moment l'air na komona kezali mabe na koyebisa bino toke na centre interdiocésain tozali konégocier l'air na monaki que makambo wana ekomaki komema biso na bilinga na longwa kuna et j'avais rejeté tout avec force. L'air va comploter contre parti na biso na Genève malgré ma pression ba menace ezaki et pas ngai o basala kingai. Je ne peux pas vous dire ba ambassadeur boni ba bengangai ba diplomate boni ba bengangai pona ko tchana pression na di makambo à Genève na rejeta kango ensemble avec vous avec force. Et je vous promets ceci. Je vous promets ceci. Coalition Tosali ezali pour l'intérêt du peuple. Et j'en suis convaincu que ezali même point de vue ba partenaire na biso bazali na yango. Soki ezali ndenge wana te na kozongela bino awa pour na rejeter avec force. Mais parce que nous sommes tous de bonne foi, je vous prie à ce que vous souteniez la coalition pour que tout ça chef de l'État. En aucune fois, nous avons dit que nous gauche droite pour que tout le monde jamais nous dit que tout le monde en même temps aussi, les lots na kati ya IDPS biso batu tozalaki obunda na balabala biso batu tozalaki kosala pression tozali kosala oyo babenga na lopoto combat politique lelo tokomi bahomme na bafemme d'état po ete makambo ebele tozali kogere yango en homme et en femme d'état tozali koyokana. Donc tolongwe na étape wana ya makambo nyonso tozali kozwa na moto mais awa tokomi kozwa makambo nyonso totie na se de manière objective soki tobimisi décision na biso c'est en âme et conscience. A mama boyebi ke baennemi ya Congo bazali mosika te. Coalition oyo bon côté na yango ezali boye eloko bokokoma pour retenir yango. Coalition oyo ezongisi Congo na maboko ba Congolais. Coalition oyo elakisi monde mobimba que ba Congolais bazali capable. Polémique nyonso ezali na ba réseaux sociaux ezali bona kodistraire biso. Ezali bona ko décourager biso. Ezali po ete lobi soki makambo ebebi kaka bao wana bazali koloba wana balobi omoni bato ya IDPS ebisaki bino nini bazalaki na expérience te makambo omoni bakomi ozongela na oyo biso tozosala lelo nayebisi bino jusque là c'est vrai makambo ya baélection esali net efrustre biso mais c'était prévisible que tozalaki na bamajorité kuna te mais tozali en même temps koyebisa bandeko na biso ya FCC ke soki tozali na kati ya partenariat esengeli tosalela yango likolo ya vérité pe na consensus yango ekoevite biso ba frustration de part et d'autre. Mais ezali interpellation toti kosala nous pensons aussi que bayoki yango prochainement ils vont s'amender bakoyeba ndenge nini ya kovanda na biso na kati ya coalition parce que biso na bango actuellement tozali déterminé que tokomisa mboka na 2024 tozali lié ya kovanda na kati ya coalition wana ti pendant mandat mobimba ya 5 ans nango esengeli to développer battitude ya malamu battitude oyo ekosala que lipate ela lipa na biso te tozokana nde yango bazali koluka lipate ela la wapi mais ekola lipa na biso te parce que tozali na expérience
37 ans de lutte, ce n'est pas la porte d'à côté. Ezali 37 ans d'expérience. Ezali parcours mobimba tosali. Tokolakisa bango que tozali ba politique ya solo. Toyebi politique, tokogere période oyo Lumumba na Kasavubu bakokaka kogere te, mais biso IDPS tokogere yango. Na remercier bino mingi ba mama, boyebi te esengo nini nazali na yango, bo continuer na kosoutenir chouchou na bino, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Bo soutenir makasi. Bo soutenir président na bino par intérim to bongisa parti. Parce que lelo esika tozali wana ebele bazaki oloba soki bokomi wana musapiasisa ekokosa. N'est-ce pas? 2024 rendez-vous siko ezali nini tokobongisa mboka tant soit peu, mais 2024 ezali conquête générale ya pouvoir. Merci. Il mérite les félicitations de la base. Ainsi, la Ligue de femmes a décidé de décerner Je suis à la télé. un diplôme d'excellence à notre président Aïe, Jean-Marc Kabunda Kabunda. Ligue des femmes, viva! Excellence, Monsieur le Président, au nom de la Ligue des femmes de l'UDPS, nous vous remettons ce diplôme pour votre combat politique, votre constance et pour votre fidélité aux idéaux du parti. Les femmes de l'UDPS sont derrière vous. Sois constantes. Même devant les obstacles, ne recule plus. Mais nous allons te soutenir pour pouvoir contourner les obstacles et atteindre l'objectif. Maintenant, c'est le chef qui va décerner le diplôme d'excellence à la présidente de la Ligue des femmes. Madame la présidente de la Ligue des femmes, vous êtes une excellente dans notre parti. Ça fait des décennies que vous avez œuvré dans ce parti, aux côtés du feu Etienne Tshisekedi. Vous avez été constant, loyal, et vous êtes resté fidèle à ce parti, même pendant les moments difficiles. Raison pour laquelle je suis heureux, je suis vraiment heureux de vous décerner ce diplôme d'excellence. Vous êtes vraiment une excellente.
derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Mais j'ai toujours dit que ce n'est pas derrière, c'est à côté de chaque grand homme qui se trouve une grande dame. Et pour cela, nous avons estimé, la Ligue des femmes a estimé, primer la première dame de la République démocratique du Congo. Parce que celle-là a fait un parcours avec son mari. On ne peut jamais s'imaginer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mené le combat politique qu'il a mené, puisse le faire sans le concours de sa chère épouse. Parce qu'il a gagné ce combat. Nous estimons que sa femme mérite bien plus que ce que nous pensons. À ce titre, nous la décernons ce diplôme. Je la remets ce diplôme, lui décerné par la Ligue des femmes. Parce qu'elle est empêchée, je vais remettre ce diplôme à Madame Christine Kabound pour la lui ramener. Merci. Maman esengo ezali munene na banzi que balobaka na lopoto mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ndenge tobandaki malamu yango toti pe kosilisa malamu. Eloko etikali awa ezali kaka mise en œuvre ya ba recommandation na bino. Nga en tant que chef ya parti na yoki yango pe na kosalela yango. Mais d'ores et déjà nazali koyebisa bino que na komi kosalela ebele ya ba recommandation wana. Je prends témoin présidente ya Ligue des femmes na biso. Soki azali wana koyebisa bino na secret ko nazali komena. En direct de l'UDPS na 10e rue, Maman Philo Azalaki Nabiso a participé à l'ambiance Oyaba Maman, Ligue de femmes, le Lesaki clôture, il y a moins de la femme, un séminaire Obo organisaki. Maman Philo n'est pas trouvé ambiance Olelo malgré vous la mais Vandi Bopolim. En tout cas, oui, depuis un séminaire, au leadership féminine, là vraiment, tu recevras qui ancien abisso capitaine, historique, il y a parti, en tout cas, ils allaient quitter, combien était le combat des 13 parlementaires. Entre autres, il y a solo, comment on est pour qui et on est où? La situation est plus que la palmier, j'étais un bila, des mois-ci. J'étais un bila, on a beaucoup de valeurs. J'étais un bila d'Enga Zawana, Mboumanaye, Ezana Moussala, Mandala la Moussala. On était vraiment contents et aujourd'hui la clôture a passé fantastique. La clôture vraiment c'était bon parce qu'on nous a représenté encore notre maman devant tout le monde. Tout le monde est pays. Tout le monde, même ceux qui ne sont pas là, ils vont savoir que notre présidente de la Ligue des femmes, c'est Maman Denise. Maman Denise, elle lui fait tout. Maman Denise a présenté mes excuses, mais elle a aussi la présidente de la République, la Lubumbashi. Non, la première dame ne peut pas laisser que papa parte seul.
première dame ne peut pas laisser que papa parcelle. Comme elle est là, elle était représentée. On vous a montré la maman de Jean-Marc. Lui, elle va prendre le dossier et les diplômes pour amener chez maman. C'est notre maman. Si elle était là, elle pouvait être là avec nous. Alors, toutes nos félicitations, là où elle est, on lui envoie ça. Toute notre réussite, ça lui revient à lui. Tous nos réussites, ça lui revient. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est sa grâce aussi. Ouais, parce qu'elle est là, elle nous soutient, elle nous aime. C'est pourquoi on est toujours à l'aide de l'avant. Alors on le félicite, on l'aime tellement. C'était dans l'ambiance avec Maman Philo ici, dans 10e rue, dans la Ligue de femmes. On se retrouve prochainement. Ma mission TV, le miroir du monde.